Nda azwandika bambanga kona kufanela mama Fwidi nalingi ba problème te pona nini awa wapi yo awa wapi tolaka kabino pe tokokisaka yango nayebisaki bino molo tokoyeba ba sentir ya moko na moko nanya na sentir ya fona za sentir ya fwe. Nous voulons savoir les émissions oyo bino boyeba ka ba vérité ba katière tina kati on a tanga komona tanga na kombona te so na tangi te seke wakatière te wa prêtre te ngande na lobaki te mais ba katière ba monde ba lobaki likambo wana na boyi na ngai ya Fwedi Ngoma le coutumier alobaki o champion local pona nini oleli mama Fwidi na boyi levé na Prosper Bakine mwana Dallas alobaki oleli pona nini na lobate pona nini mama Ami Simoto na ngengele maire de carte rouge pesa ba carte rouge balela et bon soki na bwaki Israël wa Congo mwana ya Dallas pe ya poto ya tongote seke nini lisusu nayaki awa na mboka moko boye kombo nango sele mbao nayaki na sele mbao bo comprendre nga naza na mabele ya sele mbao naza bana sele mbao ple awa na ndinga osakana te et bon nayaki koluka nani mutu bo lukaka yeyo na boyi na ngai bandeko okolobo oyo kumisaka kae na kumisaka te mena yeba la vérité tina suka soki ne mutazui nandi maete pona nini bomona ki le vieux wana pas zwa ki to ne pas na te lobela kyango so to yesi ya muto azwa kape azwa baboto la kaete na ebite pona nini soki pas l'équipe bana makasi na ebite mundo ko ekobomisa ngai soki pas l'équipe bana makasi na ebite mais to kotuna maître bon non bien maître te pour boloba na ngana respecter ba katière nazo respecter lokola za na ceinture na bien champion giga na kutani le champion giga ndenge bobaki na tuna ye bonjour champion giga bonjour journaliste champion giga na ebite na terrain na mona ko boyeté le na moni vraiment oh yeto bon na moni ngape na moni ka ndembe moni champion giga tout le monde mbangu parce que TV est zangonga biso tozaka na YouTube vraiment mingi te mais TV nde mingi TV zangonga est-ce que champion giga bana kin ba fan na yo batindinga na ya kotuna yo champion giga est-ce que uwe ko isa ba fan no nini oyo batindinga pa na yo lelo na omeko yebisa ba fan na ngai bazala na kimia tango to bundi les 13 nazwi couronne ya champion de Kinshasa na belaki na vandi na ndako vraiment na temps mois moulayi ba 15 jours à peu près 2 semaines donc na wucho le kala maladie na bougaki te quand que maladie esini esengi sikoyo na bouger ba fani lokola batindi bio papa journaliste oya pa na ngai champion local maboko ya Nzambe merci nayoki yo na yebisi ozongisela bango réponse na bango yango naza sikoyo gouverneur de la ville na catch tous les catcheurs kwenyo sozali yebarango champion giga azali donc tant bazo benga yo catcheur oyebi déjà champion na yo azali de Kinshasa. Oui, champion giga de Kinshasa botala malamu ba question obotina ngana tuna ngai te bino nde bopesa ngai sinote na kozwa bo oyo wana zaki na terrain nakima ngai te TV nde la kisa kyango ngai te champion giga yebisa biso na mukie vraiment to yebite bana ya changu ngai te bino nde botina bana ya changu balobi we champion local tuna biso champion giga soki pona nini azana combien de ceinture et puis ba ceinture yango lisolo nango eza ndenge nini. Merci. Na pesi bango na mbote belé koto baza. Nazana 2 ceintures. Mi balé maman. Nazana 2 ceintures. Nazana champion Kinshasa Ouest. Pendant 4 ans, mutatikali ko betanga ngo azate. Tilelo ezana ndako. Et pendant 4 ans, nazwaka ngo le 17 janvier 2017. Tilelo tokoksi le 17 janvier 2017 4 ans. Les awana na bundi nango na asir
bakomba na bakomba mais mutalongi ngazate. Et le 13 décembre naye kozwa champion de Kinshasa. Na champion Kinshasa Ouest mais mutatambola na des ceintures te. Oui, champion giga na ebité ozwi ba ceinture mibale kasi eloko moko ebendi maele nanga wana bango nde batinga na tuna te sima ezabo. Mama Fatou de la Liberté yena colonel Chako tomonaki Antrino Charles Choman bayo keli ba catcher o bazana ba ceinture mawa balobi ke non ba catcher o nyoso bazana ba ceinture ba kende kozwa be moi loko ba fêter ce qui boté tembe na ko ko ba image ba fêter mais tant bazo représenter bazo benga ba catcher o bazana ba ceinture yo ba tio contre mire et ce ceinture on est solo to ba boye ko bengo ka pam ouais ah na sepeli mais nazongi na maloba na yo Mama Chako, Mama Fatou na colonel Chako batikali koyokela bakatcher mawate bayokeli bango mawate ya solo tozonga sima bayokeli bango mawate basali bango offre moko oyo ezalaki pena oyo esengeli oyo ezaleli me mawate mama aza mama colonel aza papa papa na mama bayokani bapesa bana biloko ya bonane oui eza mawate bapesi bango mais ngai soki bolobi contre miri eza mwa muke pasi mama tango azokoloba ke apesa bana biloko akokonte liboso na mwana liboso ngo nde yango ngai champion de Kinshasa mais tomonaki yo te ouais bomonaki nga te mpo na nini ezalaki bapeli babandaki kobenga nga baninga na nga bakatcher mutu bazobenga nga d'ici que naza autorité gouverneur de la catch naza autorité jamais katcher akobenga nga na ke efalaki yo kutu babenga yo ndo benga bakatcher misusu voilà mais katcher lokola azobenga nga busala bongo tangu mutu nyonso akobenga ngai lokola katcher sa bandaki kobenga nga na okende lisusu te na okende lisusu te loba mama alobaki yaya lokola yaki te tobenga yaya na mwa mopanzi yaya yo zwaki eloko te zwa ti bazopesa bakatcher biloko nazoyeba mpe babengi nga na air nini babengi nga mokolo yango soki olandi date yango mbula ebetaka le 30 décembre mbula ebetaka mokolo yango bazobenga nga na 16h mais d'ici ke bango si bavandi wana bale bameli bazwi nyonso alibaku mobenga nga zwa moto mbangu nazwa moto mpona polo na mbula wana kutu katcher moko boye kutu azona titre te moko boye mutu azobenga nga zwa moto mbangu ebongo baautorité oyo baza wana baprésident bon enfin ndeti président Chako aza na numéro na nga abengaka nga mpe ntango président Chako abengi nga te apo abongo nga na telema nzela nazwa nzela nakende nakokende te est ce que natia commentaire naboyi nanga kotia commentaire parce que côté nga nalobaka no tricage ezalaka wana côté oyo mwanda nsembi akozwa ndika abambanga na kufa mpona vérité leki na monoko na ngai ata bino moko mutu aza vraiment champion de Kinshasa ye nde mokonzi ya bakatcher na minute oyo bozobengaka mpuku nayebi te maître mais na niveau na bango bakatcher azaka mpuku mpona azwa ata titre moko lamu te naboyi na kotanga kombo lokola etangi kombo te nga mpe na otanga te mpo nga nayebi na bakatcher yango nazali pe tia obenga yo mais na otanga nanga kombo te mpo na boyi nanga baproblème parce que nga mpe nazalaka mwana ya bakatcher balelanga fort yango bazatiaka nga pembe na bango mais bozwi réponse quand même so bomonaki ye te po ata nalakisaki image wana tv bato nyonso batuni oyo bongo champion giga engambe nayesi bona binoke otuna ye yango nayebi otuna yo mais siko kote nazongisi mayele koloba boye engambe giga ntango nalobaka tricage bato bandimaka te eza na mutu moko oyo bino bobengaka icône de la catch mingi soki ezalaki tozalaki na direct mbe nasengi batiela ngelema wana ntango obundi komba na 5 babengi 5 chanteur mati na ring amata na ring to bayebisaki na ozobunda nde engambe giga bon munoko oyo ekobomisa nga tula mwisi ya zaza mbala moko icône de la catch tala okotiela ngai image ata to bomonte image atemi banda babi ekomi tricage awa soki oza na mbongo to oganye te peti nanga aza na raison Comment
bakozwa moto aza champion te batyaye na ngabu estce kozaleke mbango mpo na ngai ebi na critère nini nayali champion du Congo nakobunda te titre na nga bakanini ke bakana besoin nango bazwa na bango yango mpo namoni fete awa boye komi sikolikama mbongo soza na mbongo oganye combat soza na mbongo te operdre combat financer na balbitre nakazala raison comment bakozwa moto aza champion te batyaye na ngabu estce kozaleke mbango baofinancer na balbitre donc sport ebebi catch ebebi catch ebebi osengi nini na bakonzi sikoyo ya mboka nakoloba na ngai rien parce que nakomi na ngai indépendant d'ailleurs so atali bien na moni atie fédération ya catch ya ité na moni atie fédération ya catch ya ité na moni atie fédération ya catch ya ité tangelanga fédération ya catch international ya kana pays président aza na raison yo nayebi te place wana 5 chantier azali na raison to yo ndo azali na raison yo moko milobela mpona bato bayoka merci naseki nanu ya mingi 5 chantier mais soki tricage seke nasali yango na 5 chantier nasali yango na motu mosusu te soki tricage soki ozala mbongo te koganye te ye fala kota fale ye nde akota ata bapesaki mbongo azwa atutanga nkuba na pola nakwea kao mpo ezala bien soki nasalaki tricage seke nasalaki yango na peti nanga 5 chantier nazwi napesi ye mbongo abangi yo mata akimi 5 chantier eza lelo te 5 chantier se akimi ngai oyo ekomi lokola 2 fois eza kaka mpe 5 chantier ye moko te tanto otikelaka ngambo mpa 5 chantier zo moko boye batiaka balorsi boye babengaki soki animali animal na yo mpe animali baza de na animal bakimaki na Congo awa na Kinshasa awa bato bakimaka ngai na komba ya catch oyo bayebi somo na nga eza animal ya liboso na animal nabetela ye awa na lando ayebi ati kobombama animal nabeta yo na lando yo moko oyebi kombango nabeta yo na landu napesi yo mbote koto ozali nesengwa tro ndongo kimanga na komba ndongo banganga vraiment koto ozali esengwa tro malgré obanga na oye mapesi yo mbote ayebika obeta ne yo na peko ouais champion oyeyo oboya ondima koto vandi oyebike champion nanga de Kinshasa ye wana zoloba félicitations ndongo bimaki champion na camp Kokolo vraiment na pesi yo mbote belé 5 chantiers lisusu félicitations loko olimbisika kako kolopesa sa fédération na bango na kako kolopesa sa fédération na bango ndena bango non ndeki toza na 4 districts Lukunga Chango Mwamba Funa bazwi sikoyo ba créer district mususu bazwi sikoyo ya basoda bazwi lisusu ya bapolisi tokomi lokola 6 nde yango wana ebundisi tous les champions yango nde ekobundisa champion de Kinshasa mais faut makama bombo esango vient na biso edingo moto nyenge po ye admit na ba sentir belé utaka wapi abi eza wenza libulu faut bo bisaka ke monsieur ezaka na 4 kan kokolo monsieur na kan kalufungula vie dingwe aza archilete vie edingwe aza archilete lokola ngai oui aza edingwe aza archilete lokola ngai donc bazoloba ngambe giga archilete nde bazoloba edingwe moto na ngenge archilete lisusu mais aza président te ba président mutu bakwayisaka ba loi ya ligue ke tokosala boye tokobunda boye tokosala boye ba président bazwi ba président tanti bavandi nini tokonso babimisi loi na bango loi de la catch yango nde biso ba archilete tokomi Olanda mais ya komo bo eza tricage te na zongso mwanda mouvé eza tricage eza pena normal eza normal bon sikoyo engambe giga nayebi te namoni bana ya matete balobi ke oza ingrat vie lokamba aza vie na yo bozwi na esenzi nzela mo me ozosalue te ozolobela eloo te yebisa ye loka bandalaka nous voulons savoir bayoka ta mono merci bana matete napesi bino nyonso mbote nga naza ingrat te vie wana nandimaki
na mabe oyo eza na kati vie wana ntango azalaka mwana biso toza bana mikie tozolanda vie wana si bolita ibi kokoti nga nalanda mais félicitations vie koto vandi eloko moko kaka opotani mpo ozwa champion de Kinshasa nazobengo wendo nazobengo vie wendo koto vandi mais félicitations à trop mpo kaka tozwi no sentir nzela moko na ngai champion de Kinshasa evandi tamulai ebundamaka te président Franck Dion merci à toi président vraiment na ba président oza incomparable pour sentir evandi ebundamaka te eya kobundama etala lelo oyo toye kozwa sentir nzela moko na vie siboliti avie wendo koto oza mbote ebele vanda na umela vie wendo azwi ngunaki mokolo mpe na pasi nandimaki kutu te vie na kobima mais nga napimi quand même nazwi nzela moko na vie wendo esengwa trop attention lokamba bakabi ye mwana moke mokolo azalaka te oyo akota nzela epiba epiba tokoti nzela moko soki alingi epiba tokende nango na ringi nga nabangaka te epiba nakobanga nini nakobanga vie tala ndenge banani oyo bakimi nga mpe nazalaka na epiba na nga tala 5 chantier akimi epiba oyo nani animal akimi epiba soki nazwaki bino likolo ya ringi 5 chantier animal mais bakanisa tekele bokimi nakoluka bino 5 chantier yo nakoluka pena na chango nakoyelo na chango animal yo nakolanda yo na miso ya président Chako nakobetela yo na liboso ya camp nanu natiki bino te mpe nanu nalimbisi bino te botika direction technique evanda nango biso na bino mutu toza na bamakambu nga nde mutu nakosan charge na bino ye nde mutu akosa charge na bino bongami na lobi oyo osakana nayaka eske champion giga akokotela ngai nabona ngai baproblème champion giga topeta mwa lisolo moke ya club na yo namoni ofandi ne tuluku ya bato na nsima namoni mpe babi président sikoyo nangi nayeba mwa moke boza mingi aniata quelque part awa super quelque part awa nani komo nani eliko quelque part ndi boza pembeni mais nakoyoka lisolo ya baclub problème ezaki ole question na biso ezaki boutaki club moko nini esalaki bopanza bon touta club moko eloko esalaka topanzana kopanzana te kobendana omoni papa soki azali na bomoi biso bana tozalaka na barespect mosusu soki papa lelo aza te biso bana mpe respect échanger nakoloba mwa mokie aniata mutu azwaka champion Kinshasa West mutu ya liboso na biso nyonso ndenge toza awa ndenge babotela biso epa mandita Jackie aniata mutu azwaka mutu ya liboso ntango aniata azwaki nga nazalaka na volonté ya kocueillir aniata mais baninga nanga mosusu bazalaki na volonté ya kocueillir aniata te soki bacueillir aniata te nga na cueillir aniata suka nango bazozonga pa aniata tozobima kaka ndenge moko au contraire kutu komona aniata zwinga pamba akumisi bato wana naye kovanda natali aniata ngam nazalaki directeur technique ne natali nalobi aniata azomema makambo ndenge nini bato bazobange te bazo respecter ceinture oyo ye te eza trop kilo azomi comprendre ne te bon lokolo esali ndenge wana savanga mpe na longwe nanga aniata tikala ye moko abando potana ye moko mais d'ici que na club totikalaka kaka ngai na ye aniata comme entraîneur ngai comme directeur technique banda père na biso azala mandita Jackie donc ngai naza directeur technique aniata za entraîneur na club donc tous les massa tozoko kota tozoko tia tozalaki toujours kaka na ngwasuma mais sikoyo ozelana na vo continuer lisolo yo nozalaki directeur technique ouais mais il paraît basé sur ce que non yo kute babunda yo te na ring
bato yo lakisaka wana baolo bango Kisasa West nga nazwi soki nayebaki kobunda te nakotikala kokoma ozwango te champion de Kinshasa nga nazwi soki nayebaki kobunda te nakotikala kokoma ngo te baoyo bazoloba wana napupulaka bango na baseconde naye pete maya monango soki andimi soki alingi adefie asenganga komba ceinture eza libre mutu nyonso adefie naza prêt ya kobunda na mutu nyonso ndenge kala na bandaki koloba na Kakinu West bokeba soki bozoya te bokotikela ngango lisusu etikala zuku na ndako il faut bosenganga komba naza na besoin na bino mais animal na 5 chantier bato nde bakosenganga liboso bango wana boza na problème ata lobi ake na gauche azo aomona bino ka babebe na éviter bolimbisa na seka mwa moke na prison te quand même plateau na ngai na seka maître 5 chantier makambo ekufelanga te pardon na yo mpe mna longola maître animal bon na oloba te na boyi nanga mwanda abambanga ndikako nalela mo mafuidi bandeko je m'appelle Maboko ya Nzambe maître avant de continuer na yo ndenge na okana no président ayebisa biso après ça biso na programme moi ba surprise na plateau ça va bien t'as besoin d'une idée on a été ça biso programme ya club azo préparer ni pour na club na minute na club na ngai naza trop fier na yango ko préparer na ngai za mutema na ngai alinga ko ça likambo bato ba comprendre te président s'il vous plaît moi na yo ya club Kinshasa na minute oyo na technique yenda fandisima solo Keba na yo finga mino na mission na lobaka ngwe toujours que non yango bolala na ngi bolala te sentir eningana etambola yango biso to ngaka toujours nous voulons savoir to ngate ba vérité te bati na kati tangu ya za na sentir olinga ko bomba na chambre yeti ya vienne bomba na chambre to olingi to sana ba bomba na chambre te na biso ba Kongo baloba mamonambo mafula kumbuni likambo ekufela mbwa esuka kaka na mutema ya mbwa bango nde bacha ndobo totala soki to kokati tokozala nko président lobi bango bacha ndobo donc yoko toza yo kacha ndobo yako ako renforcer bino na ndobo wana abimise bino pio na na ebite ba président Simon Kanda ba komba ngote natanga ba kombo Jacques Mpiana ba komba ngote ya Fredi Ngoma ngana ninga soki ba kache ba bunda botela ba mbongo pona jouna mataka na bashte me ba mekaka kotindika nga boy passion na yo kaka na comprendre bato ba yo ka passa solo bakosa ngana meka na tika mamona koma journaliste keba oya ko yoko kana mpe donc yo tambongo ya tanzoto na nje atana sentir na ye babetana okomona ndenge animal akobeta ye ngai te se na bika obeta kada akobeta yo animal et bon t'as invité président maloba sili sili na ngo na zaki na ngaya kuna na sukizana entraîneur de entraîneur ya club entraîneur ya champion de Kinshasa na bina communiquer pe mani mais ngene bakaka asaka entraîneur na club na catch club de Renaissance na zwa ceinture entraînement nyonso technique nyonso nazora ngo pa wakenda ya caméra na msuzela ngai bien apesa biso message moko parce que ngai ngaba message ça ka bien. Bonjour monsieur le journaliste. Kala makuna ngala ko bouger na ngata ko bouger. Ouais, na sepele makasi. Na sepele makasi ndenge lelo ndoko na nga bimi champion. Na yebisaki ye na landaki émission mobo ya lokambasi boliti. Alobaki ceinture na ye lelo azui eza ceinture mota bomba ngo na ndako. Atiango anje po opa komona na kokina ye abete pe lelo azwa ceinture. Yango na meke komeka ofike champion. Omoni ceinture oza na ngotoko bomba ngo na ndako te poto sala ngo tournoi makasi. Na mboka oyo eza ceinture moto to ko garder poto tamusa ceinture au titre ya champion na yo pesa na lokumu makasi lelo pe deuxièmement leo tozo banda boy ba semaine onyo so tosi sa poto banda so entraînement makasi titre na lo lokumu emata na remercier pena mingi merci koyo a ozongo banda pe ba entraînement makasi mingi soki pe ba pe ba se préparer pa face bundaki ba tebele ba monaki
yaka nde na bale ezakati avant équipe na préparer bote bato ba type na poule na bango boandi ko tande ba obunda bo se préparer les sous ba se préparer est-ce que vous même so surprise musu ya sika ba biloko danser ça ya makasi eza penza ya makasi ezali opona bomona be monso mususu ya pero ya biso sala biso poto za la mandita Jackie Chang Bikembo lelo za na sama bele ba biloko danser mona na misu ya batu ko va sentir sous titre ya champion oyo azama fo mingi ba lo ba giga za champion kasi mingi ba landi place mo lobi champion à travers ndenge nini kasi to expliquer un jour to ben so ya na club o me ko biso na club nde to travailler ngai te bakache ngai te nazaka na ba image baboyanga na kota na stade pour na filmer bakombo mais le quoi to a cancel to ça tellement chaîne to amaele mi avant ngana qui se représenter le quoi nous voulons savoir ya to kota ki daba pio na na kati ya stade na tu na no le bana mettre ma boule yo na so mutafinga kilo nani oh mais ya peut-être ya peut-être na mona été biso toujours toyaka ba champion na club na biso Renaissance du Congo alobi yo kutu soko koti na nzela na mba moko achoka abwe olongwe akoka te na le diable le diable akoka te na auto ça l'émission le diable beta na YouTube FL Congo hôtel au mona na za émission na auto ça le diable si malobi tokaka na olo bageno no okende skaya longola wana kutu wana mwana te koko te nani te eloko te na misu nanga le diable sata le diable akoka te pona obeta inga kuna kanaka inga kiliti mabokotolo okanaka le diable ngai te ngai nga olobi makamla binesi la bino ngana watu nanga po biso na bakinois te ba vérité tina kati bana poto pe parce que nani oyo Graciani Kilandas atindanga na salle émission moko spéciale na yo na yate parce que bon ngai nga so muto c'est sa kachere émission azana moi là na epé sa kachere mais lelo bana poto ba la émission oyo yebisa biso vraiment vérité ya bato batunaka magiliti mabukoto au juste mabukoto onga oyisa bato nini par rapport ya style na bon bato batunaka giliti mabukoto longa yoyo lelo namona ni ngai yoyo journaliste ayebi ngai yoyo namona ni kisasa mobimba naka na nzala na bango na kanda na utoka te sentira na bidenda po za nzani bango tu na fibo bango nyonso la api mutunuti api mutunanga pe tango bitumba bona na bayalala susinde yalala nde susinde yalala na okotela lettre la 3e mois fona botele sentire wana bato ebele baokanela maintenant ntango kombo te po émission eza ya yo te baokanela mingi mais nayebi te naloba nini kuna suka nani salle de mort ya solo naobanga façon ka ote bilo no efona za musika nayebi te salle de mort mingi na public boye on dirait aux un peu rare nini ezosala nini ozala rare bon naza mpenza kutime moko natambaka mingi bokoko ntango bino bozondima baoyo baza likolo na ngai te nga moko kutu nano bokoka ngai te sikoyo si ozondima oyo baza liboso na ngomoni teke nani wana bakache wana oyo bazoloba nga na bakokaka te siko soko bani na oyo nga nazomona ndenge nini yo kache wana ozanga kombo yo kache wana bayalala banani oyo bambisa mai basata du diable mpo nanga kutu bakoka te tokunda na bango ebele sikoyo bozokende ti kotouche na baoyo kutu bazombi de kibambi tala nano elikambo seke bato wana so balandi bien avant baya kobunda na biso babunda na bachampion na biso babanda na hôpital batala na mitu eza normal obi eza ndenge nini ngai te non le bananga qui n'a rien à faire babanda pena na hôpital ou bien bato wana bazoloba bayebisa bango pena ke l'état pesa bango mukanda babanda na hôpital tant oyo bazoloba wana eza bango te oyo bazoloba wana eza bango te babanda na hôpital après babandela lisuku loba po parce que biso basentir nyonso ezwaka mpa na biso yalala bauta kobete awa suka papa yalala zi sentir toboyi te topesaka yango ekei topesi bango ekei mais oyo tozolanda kaka nini tozwa yango ya kaka suka nango après 3 mois bomona sentir wana ezonga na mabele po biso tosalelaka toujours likambo mabele ata okende eloko kokandisa kokende yango eza lokola mpaka sobeti masasi akei okanisi akei nzoka zozongela yo
tofifaka ndengwa nayebi te champion Engambe Giga oyo ba problème bazolukela oyo est-ce que makambo bazoloba oyo nyonso oyebi te ezokwea na charge na mutu no eza charge te eza nango kaka likambo moke eza likambo ya coach ebengemani soki na selon ndenge biso totravaillaka naza siri ya moko na moko ke oyo akosala ke mutu na mutu akopesa résultat na ye normal lokola ngai napesi résultat normal lokola bango mpe bakopesa résultat normal ata lelo te ata lobi te ata eleki ane mobimba me bayebaka kaka ke résultat na biso ezalaka kaka normal. Oui, résultat na bango ezalaka normal nazomona ebele ya bato naomona biloko ya bakatiere na ya bafanfariste me nazomona nayebi te don naomona ebele mais avant na clôturer émission naopesa motu moko ne puisque aloba te eloko moko le temps c'est de l'argent chaîne ezalaka na mwa ngonga na yango nayebi te est-ce que okoki kopesa biso programme émission et ya club s'il vous plaît ndenge ni bosala et puis oyebisa ngai quelque nzala ya bato oyo olali baba nzala solo olaki bango nini. Bon, merci. Napesi ya liboso nanu ceinture au champion de Kinshasa ezola na Selembao. Napesi papa ya Lupango o babengi Augustin Bitinda Makese bourgmestre na biso ya commune ya Selembao. Opesa bango mbote sima. Na bezo opesa biso programme ya club. Programme ya club soki na lobina lobango boye sikoyo eza lokola ndeti na kolobanga moko na misaleli lwa na nga moko. Président, il faut bango mibale bakutana basolola. Président Ousmane, na président Massasi, il faut bango mibale bakutana basololi nde bango mutu bakopesa biso programme ya combat. Président Ousmane falazala azwi mwa empêchement moko boye babengi ye aza mwa makambo moko boye akei makamba musala. Alors moi temps ezwi biso mwa passe likolo na ye mais toyebi ka tango bakokutana soki ebimi nakoya kopesa yo programme wana. Oui, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle champion local Bandeko. Maboko Yanzambe, to komiko kende vers faire émission biso mais to kosuki sa boete sa bana ya mai bakolo émission oyo. Babwaka mabanga pe bapesa batumi balemisa to bambote pona yango nde. Elesa biso. Vraiment, na sepele ya trop, elo wali bosoka na zo bandela. Si vous pouvez continuer, faut naïsa bango kedon na la kibino boy. Dimanche ya lelo tozala bakache o boyebi ke dimanche oyo ba le ikina plateau na biso, mais dimanche oyo ezo ya kuna. Nazana makambo na boy ko tuna ye awa pona eko baby sa plateau en direct na ngai parce que ye akozala na biso na plateau. Engambe Giga, bomonaki 5 chantiers na plateau alobaki. Muto 5 chantiers alobelaki mingi ye. Na lingi na tuni lelo tona na émission ya jeudi. To lingi te to tuna ma question to tuna dimanche pour na to lingi dimanche to toza na plateau e indaka mbala moko. Pesa mbu. Bon, na pesa mbote na nga mingi na bourgmestre na biso ya commune ya Selembao. Augustin Bitinda Makese. Vraiment, na pesi yo mbote belé côté ozali et c'est moi trop conseil au pesa kinga ke est-ce que Giga okoya na ceinture a na commune nebisie mukonzinga na ke bunda ayebisinga naza na besoin ya trophée vraiment na memi trophée na ye nango na Selembao na pesi mbote belé na pesi président na ngai numéro 1 ya club président Ousmane na pesi yo mbote ebele ndenge bandai koloba nanga ndenge bandai kotinda nga Giga naza na besoin trophée yango trophée ye ata président Massasi aza awa yeyo na pesi mbote ebele alobaki nanga vraiment sala tout ceinture eya to sala tout na président Ousmane pona to conduire yo malamu pendant la salle nyonso bango balobaki nanga na memi ceinture na pesi mbote epai ya Francis na pesi mbote epai ya ingénieur espace autovandi espace autozali ingénieur mutasali espace komona ninyo
Espace CN, hein? Espace donc Zen, hein? CN, espace CN. Tous en quatre espace CN, juste sur kiti pembeni ya Bombo Secret en diagonale au monde espace CN, espace mon qui toko donc on a côté awa na senti que ça va, hein? Moi mais la moi j'y a bien, moi n'y a bien, espace CN. Voilà. Na pesi mbote ingénieur, na pesi mbote belé, na sepeli ya trop, na confiance au a pesi ngai. On a mutu eza pambate azo espace boya tikela yo ye moko koteka ye moko boye mais apesi biso tanios poto sala moi émission bwaka en grosso modo alors na pesi club nanga mobimba mbote na pesi bureau e bo pe bakatia mbote te bakatia musali banda te na kopesa na pesi TGA na Braza zelate naza na de katia na kopesa mbote na pesi 5 chantier mbote na pesi pe animal mbote kaka bino mibale bato na kopesa mbote bangwana mibale oyo baza na charge nanga na ko charger bino kaka les 2 personnes wana pesi bino mbote boye bakaka ya le président pesa mbote c'est tout la ndia tout ça na pesi mbote pa ya mama Gera mama Bébécha na pesi mbote na bana nanga RG Air Max RD baza na malamu mbote mingi na na pesi mbote na madame na ngai mwasi na ngai bishi Lubamba na sepel makasi kasi eloko liboso pe na oloba foto solo na ba président na sepela makasi na club oyo eza na kankokolo soki tokomi mpe tosolo na ba président nde bayebisa biso nde tobandela biso baentraînement po tosenga bango un jour bakomba fo baza mpe na batechnicien makasi na felisaki makasi na komba na ote kobunda na katiere oyo tirbo aza un bon katiere merci beaucoup bambote na pesi mbote na bafani club na ngai ya Bundesi ya Selembao ya Ngiringiri na pesi mbote na mama Niki na pesi mbote na ya Matika Lenga mama Bebeta na pesi mbote na Poraziza na pesi mbote na Agwaya prophète mbote na bino ya ngoyo. Merci beaucoup. Na pesi mbote na entraîneur nanga tout d'abord na pesi mbote na champion nanga na pesi mbote na ba président na ngai. Bon, en plus, na pesi mbote na bana Selemba bumbu oyo baza ba fanatique bandaka biso tout le temps, na tana tanga passe atana tanga bisengo. Na pesi bango mbote makasi bana bumbu na bana Selemba. Bonjour monsieur le journaliste, ezali ngai par hasard. Ngai nazali mwana DT giga oya suka oya bimisi. Mais nazo remercier papa na ngai ndenge batu bayebaki ngai te mais lelo bazoyeba ngai tant que par hasard na commune ya Selemba étant que grand catcher naza technicien. Bon, mingi nazana mingi ya koloba te mais na pesi mbote na madame na ngai mama Ginette pe bébé réalivé ba mekana no kotala papa na bango na TV po azali ko lelelaka makambo ya catch tozala pe lokola bato bakenda liboso biso pe toye tozala pe lokola bango susi na ngai ezalaka pena lokola na komba dia si catcher nasala pe makambo misusu nakasala makambo minene pe lokola bango pe basala mingi eza susu te mais nasepeli kaka ndenge deteki kasali nga lelo mpona zala nasuki na nga wana Pesa plat. Oui, je dis bien, je m'appelle Maboko Yanzambe. Ngande na lobi te fils ke molangi ya pembe kaka ndenge tolobaka. Soki obosani président, bosa président nini? Pesa mbote. Président Frank Dion, en tout cas, na kotika la bosa no au grand jamais. Ne staff mobimba. Na pesi mbote ya ba président nyonso, ya ba tante. Na pesi mbote na président Chakou. En tout cas, bijou trop osa vraiment ba président. Président oyo a suite décision ya suka président Frank Dion tanga lobi kaka komba kache bundama en tout cas champion de Kinshasa Fabima bobimisi yango pe et salami pe en tout cas vraiment likambo na otira le robosa nango au grand jamais boumela seko na seko baumela seko na senko bandeko na tomboli papier na ngai est-ce que kombo na ezali to ezate ce qui ezate c'est que osolaki kilo makasi koleka yango kombo na awa ezate na ebite cameraman zongisa mo mukesima na bima na pla ya camera mobimba pona na ninga lo makambo oyo bat balelaka mingi na bandi ko bwaka mama Fatou
mère de la liberté ceux qui ont mona wenze la liberté et otamba kitoko mama Fatou oyo lelo a commis deuxième personnalité en Afrique na judo na biso et na lutte na biso ya Afrique mama Fatou de la liberté mwana mwasi na kati ya mibali na bwaki président nga Franki Diongo président nga ya Tongo président oyo asimbi catch kitoko koleka na bwaki bongo mama Miss Edingwe soki okaneli champion local maboko nzambe ozana carte rouge est-ce que mama Miss Edingwe moto na ngenge na bwakate pour nini l'homme de trois combos sénateur député gouverneur naloba été pour nini si mbumbu honorable Denis Kambai Simba Sport na yo ekende toujours liboso makasi honorable kotika kachite pona yonde on accepte ce que on a kachi koleka ce qui mutasaka ba vérité to lobate pona nini na baki Nickel Kapende mwana ya Fumu Kapende côté maele ya champion local amfandeli na bwaka te pona na bwaki bongo Mayula Alfred le vrai conseiller ya nous voulons savoir na bwaki honorable Franki Diongo lisusu mbala mibale koleka soki na bwaki te na sali lisumu na bwaki Chanceline Kapende Mbandu mwana ya Fumu Kapende na lingina soki sa est-ce que yo komona yo kani bongo na bwaki ya Fredi Ngoma le coutumier kapela divier na ngai ya Fredi Ngoma le coutumier Israël le roi Congo na bwaki venanga Prosper Bakine Prince Manvumvu Sephora Omoyi Rose Omoyi Rebecca Manvumvu na bwaki bino libanga na bandiko bwaka équipe technique nanga mobimba na bwaki DG nanga Titiliongi mokonzi nanga ya Tongo DG nanga Titiliongi mokonzi nanga ya Tongo DT Papi Fala DT le temps de tous les jours autozaka na Tongo midi pepo kwa Mama Rose mokonzi apesanga kiti oyo pona na lekisa émission na Arc-en-Ciel télévision la chaîne qui ne rate jamais bongo na bwaki Jonas Maza Benjamin Musiboni Nabwaka ingénieur Didier Musiboni te pona nini Nabwaki bongo Miranda Wazaki na sima ya caméra Miranda Joseph Nabwaki Elim Poutou oui Nabwaki Weljo Yeyo Zike Nabwaki Diane Omoy mwana ya wita na bangenga mikolo soki na teboye seki na lobi boye Nabwaki Biramini Kamba motema ya ciao